Merci de la base de la team Wata. Les amis de Wata. Nous sommes les amis de Wata. Béret rouge. Yawambo, béret rouge. Yangola Mobimba, président Gilles Molicho. Maman est ici de l'éguide. On appelle ici merci à Bijou Séléman. Amazon. Tout, sauf BCBG, merci à Bango. Maison mère, dans Bango Bazaï. Des pics, Ferrego, des Ibrator. En tout cas, to feta kaka toujours po aza ya biso na bolingo wana tolingaka yango tosangani de kabinda kunene batala kaka organisation ezali les amis de Wata na le béret rouge yangola mobimba donc département Wambo yaki pour remettre ça va champagne dans son balamoko. Merci beaucoup à la team, merci. Bijou Séléman aussi de Pessamako, le salon. À partir de l'Oboye Bakri, à Tabosala réunion partout. Et que bon ça la fête na bino tout beau se retrouver na bino à l'aise na Kiboko le club. Fête ezapenda à gogo donc mutnyo sala na ambiance ne vraiment ndenge alingi vomezala. On a vu que le lézard au béba. Talangola ndenge ningani. Bakulutu organiser une fête na kombo ya la team Wata. Félicitations à Bango Moussale Salemi Makasi Kitoko. Eza idéologie à la team Wata. Pour ezala penza te pour mon appel ba leader azate na mboka ba fêter. Organisation et mataki moi niveau to sangana kina ba mikolo na biso to ko présenter vraiment dans Wata na ndenge ya Luanda donc après sous confiance sur Aturo sous tout ça la seule comme moi donc tout ça la kaka pour na promouvoir merci vraiment. On tombe dans ce 6h40 donc mais la boîte à paix donc qui beaucoup là tomber là. Délégation ya comité et yaki au Luanda ko fêter anniversaire ya mokonzi biso Richie Watanabe Gogan Motona Tembe. donc fête l'équipe qui to connaît l'intaka tiero to na ambiance to lia to mela to tina kati ya makambo ya Richie Watanabe anniversaire na ye to pena Wambo to ye pena poto pesa ka makambo ndenge zalaka. Napesi merci na famille Bondongo, napesi merci na Yabitu, abotela biso Richie mobile kitoko, aimba musique intelligent. Chez Kibokolo, c'est comme ça. C'est la qualité. 5 heures Tozawa pour nous savourer naissance ya Mokondi et Richie Watanabe. Muito obrigado. Angola última hora. Bravo Tidio. Seja bem-vindo mais uma vez na Cata Site na Bino chaîne na Bino e Angola última hora. Babilo to kuta miso pour la troisième fois sur na Katia Kibokolo. Babilo to na ponani. To apona commémoration ya anniversaire ya
héritier Watanabe moto ya tembe babi la team Wata to ba Bérard Rouge basangisi ba staff ebele ya kati ya Luanda pona ko célébrer animoka ba anniversaire ya héritier Watanabe oyo ekambami lelo ana kati na présence ya ba Mama Sido le guide Bijou Selemani babi Xavier Lopez à partir de club na bokasité ya Amajona oyo ekumbami na ye moko Bijou Selemani OK non pona bomo na présence yango la ultime heure ana kati lelo ya Bolo club to kutami na présence ya Bijou Selemani na staff na Amajona babi ke no bambote nazangi te kopesa bambote na ngai et pas Miguel Pedro Enzo na bosanyote ne sombokani babi Jogo na bosani susté si boy sadio ya David Lutete mbote siko zali bambote belé pas mon vie lisusu Seleman Zombi na bosanité vient na Xavier Lopez bisika bokutami à mon vieux na mon vieux ingénieur tout de bravo merci pour ma pona micro na bosanité babi vient na biso o asimbi masolo tout LNS Docteur Lunzaya Diotimba, Docteur Lunzaya de Bambote Siko Kutami, Bambote vraiment ya ebele et joyeux anniversaire à héritier Watanabe. Ouais, je n'ai pas. On a ma maladie, parabège. Si, parabège. Toi, tu as aimé la poule, gars. Bon, on t'a mis là. Ma tabelle. Nadia. Maintenant, ça vous prière là. Quand on est tous ensemble, c'est le premier événement à Wata. Puis les la présence de Bijou Selemani, Bijou Selemani international. Donc, il y a un bien pour avoir déjà. souhaité kaka boss live héritier Watanabe on a toujours joyeux anniversaire à toi mon frère soirée zamla la mingi Albert, that's là.
Ok, ingénieur tout de bravo, pesa biso skoyo, mot de divertir, écoute mina kati, kuna nde bazolo ba, toyo elongo na bino bongo na ndeni kuna kati makambezo kende, ndeni organisation ya kati ezo kende. Merci vraiment à vous tous. Tokota na kati tozo ba image. Bonsoir à tout le monde. Très chers invités, distingués membres de la team Wata, nous sommes très contents, encore une fois très contents de vous voir nombreux. Vous êtes si beaux, très bien habillés. Et aujourd'hui, messieurs et dames, je dirais que nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui au Kiboto le club pour l'anniversaire, pour fêter ou festoyer en fait l'anniversaire de la star Héritier Watanabe Motonatembe. Encore une fois, messieurs et dames, recevez les salutations. Salut à Xavier Lopez Dizamac, salut à les amis de Watanabe, salut au béret rouge d'Héritier Watanabe, salut Mandela Weston, salut effectivement à ma concert Lisa Kou. Bonsoir à tous, bonsoir Xavier Lopez, que c'est chaud à Paris, bonsoir. Chers amis, je sais que c'est nombreux ici aujourd'hui, donc ça a voir, donc ça c'est portugais. Là, on va dire là, donc il n'y a pas de problème. Donc ça a pour la communauté l'anniversaire, il y a Héritier Watanabe, obrigado pela vossa présence. Nous sommes ici ce soir pour fêter l'anniversaire de Héritier Watanabe. Je remercie tout le monde, Stafia, Héritier Watanabe, le Béret Rouge, Nauti Wambo, le Béret Rouge Wambo, bonsoir à vous. Bonsoir, le Béret Rouge Wanda. Bonsoir, Madame Stafia, Maurice Ndembia. Bonsoir, Steph Pépé. Bonsoir, je veux saluer tout le monde. Le sourire. Merci mesdames et messieurs. Nous allons seulement vous demander de vous comporter. Vous allez vous comporter aux adultes. Ça c'est une fête des adultes, n'est-ce pas? Alors mesdames et messieurs, tozobanda déjà programme na biso. Batu basengi biso, poto banda programme. Au premier, avant tout, nous allons laisser la place à l'organisateur de cette soirée. Vous le savez tous que le président Desi Kabouskop, c'est lui qui est en fait à la présidence de l'organisation de cette soirée ou de l'anniversaire de l'Héritier Watanabe Motonatembe. Mais avant tout, avant d'appeler le président Desi Kabouskop, qui est l'organisateur de cette soirée, je vous prie d'applaudir très fort pour Héritier Watanabe Motonatembe. Merci, merci, c'est très gentil de votre part. Je vais laisser comme ça la place à notre président Desi Kabouskop, l'organisateur de cette soirée, pour un mot de circonstance et le mot d'ouverture de cette soirée. Président Desi Kabouskop, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, nous allons appeler. Merci merci bonsoir. Merci merci la bande de Guawenge Moustika BCBG. Merci la bande de Guaïgoto Piana. Merci la bande de Guaferegola. Merci la bande de Pic. Merci la famille Gitambo. Merci
Merci à la délégation du Wambo, merci Mini Penda. Merci à la Béret Rouge. Béret Rouge, Béret Rouge. En tout cas, merci à la délégation Soto Meli, Morane Koki, Siman de la Kéti. Faites que dans la section d'amour. Soto Meli dans les calmes, Soto dans les calmes. Attends, maison mère Bazar. Merci. Attends, maison mère Bazar. Merci à tout cas. Donc, on présentait les différents staffs. On va aller à Wa. Nous avons un Béret Rouge à Wambo, un Béret Rouge à Luanda. Nous avons un staff au Pépé. Les amis de Wata Kitambo. Nous avons les amis de Bijou Selemani. Nous avons un staff Yabana Kitambo. Nous avons Bayan Mikolo. Les amis de Héritier Watanabe. Et puis, après, nous avons la salutation. Donc, prise de contact de salle. Nous avons l'équipe de Selemani. Après, après, nous allons passer à la page dansante. Donc, c'était le programme, mesdames et messieurs, de cette soirée. AMJ de la dame Bijou Selemani, AMJ de Pessimino, parce que tous ensemble. Il y a aussi Bijou Kinwana dans la salle. Nous te remercions pour ta présence. Alors, monsieur Zidane, pour l'instant, à la permission personne. J'espère que moi diverti oh et ça lui plaisir vraiment il y a bien ma casse et pas bien nga lunza ya de simba na bossa nyoté et ça lui sous plaisir à ma casse à Xavier Lopez na bossa ni juste moi bijou c'est les mal ma gosse na biso ah et ça lui vraiment plaisir il y a trop lisusu na bossa nté Miguel Pedro Enzo babi sous c'est ça le plaisir na yo ingénieur tout bravo na minto pesa biso skoyo ba interview tout ça ce que interview il y a moko na moko bino moboyoka devant bango moko comment organisation ya kati ya fête na biso ezokeni. Bonne nuit papa Yoyo. Bonne nuit. Boni. Qui bien par la grâce de Dieu. Arrivé na omona ndeni. OK, arrivé na l'équipe bien. L'équipe bien par la grâce de Dieu. Otikeli biso pe ba Bérin Rouge awambu na kimia. Ouais, ba Bérin Rouge awambu vraiment batikeli na kimia donc lelo et délégation ya comité et ya ki Luanda ko fêter anniversaire ya mokonzi biso Héritier Watanabe Gogan Motona Tembe. Alors ba ope batikali kuna na wambu na minute ne toza donc fête za kuna ya Tembe donc bazo fêter ka anniversaire ya mokonzi. Na absence à président. Ce qu'on pour organisation na ndé fête ekende mondeni. Bon, organisation vraiment ça va. Tala kaka organisation les amis de Watana, le Béret Rouge, Yangola Mobimba, donc département Wambu et Yaki, Béret Rouge à Luanda Pezali, donc dans les amis de Héritier Watanabe, donc organisation qui m'a pépélé donc Lia Komela donc Ezaki Toko. Joyeux anniversaire Héritier Watanabe. OK, merci beaucoup. Merci à toi papa Yoyo. Awa na papa souve babi que notre trésorier à Bérin Rouge à Wambo. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne santé papa. Te kimi zali vraiment. Arrivé na na kimia. Te nangolu vraiment donc. Oyeka pona commémoration ya anniversaire à Wata. Ya normalement matoyema pona commémoration ya président na biso ma Wata. Biso tozama dans Bérin Rouge ya Wambo. Tu peux présenter vraiment dans Wata na ndenge ya Luanda donc c'est l'organisation à Bata Luanda awa et na senti ça m'a très bien donc aucun normalement ndenge moya bien na sepeli vraiment ba yambi biso ma bien tout ça ma dans na sepeli organisation ezokende bien organisation mais okende très bien na sepeli ma organisation mais ma propre OK merci OK ya na sepeli Kebina mo bomoni mpanzi nanga atwa na président Lick o biso tout toyebi que non aza parmi organisateurs ya ba événement tout o eleka na kati ya Kibokolo mais président Lick aza ape pa loba un mot na concernant organisation o eza commémoration ya anniversaire ya Héritier Watanabe. Bonne nuit président Lick. Bonsoir petit nanga Silène ba au feta. Président Lick bonne santé nao. On sentir monter. Des gars forts président Lick o to moni za fête ya commémoration et anniversaire ya Wata ozo s'est passé à Nakati ya Kibokolo lelo bato ba organiser ngo ba Bérin Rouge na Bérin Noir boui
te biso tozali bango baorganize loko nga naza na kati ya maison et biso pe bato yambaka bato nyonso tu oyo eza maison na biso ya monene eza boîte ya monene oyo toza ranki na mutu te. Donc à partir de lelo boyebaki ata bosalaka ba réunion partout et que boni bosala fête na bino tout bo se retrouver na bino à l'aise na Kibokolo club bakobenga na bino te et puis ranki les ate ceux qui veut bolobi pas na biso te botie côté mususu eza na ngwa volontaire mais bino mo sentir accueil chez biso chez Kibokolo club accueil chaleureux donc tout est les à l'aise. Tout le monde a un anniversaire, il y a leader à sur place, mais il y a héritier Watanabe vraiment 5 sur 5 pour na Esalami Awa. Alors bon, nous assistons à un étage Mathieu Kouy. Organisation to monezo ke nango bien par rapport à ndenge bino ba organiser makambo na bino. Et loko tout biso to sala réussite ezalaka. Donc tellement bango rouge ba organiser ana kata. Babere rouge karaté, babere rouge karaté. Tout ça le site de maman Nganga, maman présidente. Ye moi Sima Kamango Xavier Lopez na musika place azala Sima Kamango nani président de Zika Buskor pasimi Makambango do bazé belé babere rouge basima Makambango yango loko la biso de so invité nga nazali organisateur na kati ya Kibokolo club nazali membre mais na yepé les na fête yango plus naza sous loko la nazo représenter Kibokolo club et puis nazo représenter le contre-maître pour biso do ba contre-maître et Ibraton pia na nga na ko représenter na ba chacho moni na ba chacho moni bozo représenter ouais te voilà écoutez ba nga zo te c'est ba donc en tout cas Kibokolo club tozana pona toza apporte vers pona mutunyo surtout un mot pour anniversaire joyeux anniversaire à héritier Watanabe parabenj moto na tembe héritier Watanabe parabenj yo moko moni place to zala balingaka yo kangaka matoi baini bazala bato pe balingako bazala et pe sa force na yo. Bon anniversaire check. Merci président Lek. Mpanzi nanga abomoni mama sabi open la ta brassara ya la team Wata eo bam bijou Selemani na mpanzi na tokuta mina testeur Boteti. Awa Cédric Kitenge. OK. Bijou Selemani. Mama tomoni organisation oyo zuti kolega aiza pona commémoration anniversaire à Wata. Un mot na yo pona ba invité au bayaki na organisation lolenge nini ekei. Normalement organisation eleki bien to sangani ma. Malgré ndako nyonso ezangaka mikakatano te to bongisi to sangani pona héritier Watanabe. Tandis qu'on dit aza mutuna tembe. Yango biso pe toza batu na tembe to fetaka toujours po aza biso na bolingwana to lingaka yango to sangani de kabinda kunene yango to fêter fête yo et l'équipe m'a bien to l'équisango maekene bien ti 5 heures tozawa pour na savourer naissance ya mokondi héritier Watanabe pour na ba Berin rouge o ba déplacer utawa mbo ba komi awa ba champion Zeis ba poza cadet yango na oloba oliena tanga bakombo yango na lobi staff nyonso de kabinda kunene yango na to remercier bango o ba uti par-ci par-là pour ceux qui natangi bakombo na kobunga kotanga ba misusu ba oloba ke naza participer yango na lobi tous les staff de kabinda kunene yangola mobimba merci na organisation oyo ya fête ya mokondi gogani moto na tembe. Un point à suite, nous sommes la ultime heure aux ana pour na soutien na biso tout le temps. Nenge zaboye na remercier bino. Nenge ingénieur bravo za ma première na banet o ya soutenir mon fond. Aningi ma pesanga valorisation oyo ye moko yebitina o apesinga confiance na remercier na équipe na mobimba. La confiance o apesinga aux décidé. Yango na pesi bino ma merci bino nyonso média yangola mobima na pesi bino pe merci pour participer à ngai pe na oyo nyonso bosala pona nga sans bino naza et le côté sans bino pe na koki ko bima na monde entier te ba monanga par-ci par-là merci maman. Pour anniversaire à Wata quoi qu'on souhaiter joyeux anniversaire. Parabenj pavosé. Joyeux anniversaire Watanabe. Merci mon Gogan, mon chéri à moi, mon papoche.
nalata bransa mpona yo fêter savourer sepela na mokolo na yo babonne chose oyo ezwamaki année passée te mais année pour toi toutes portes eza ouvertes mpona yo merci 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 na nzambe oyo akeli biso naloba yango toujours nyoka longo na wiville bijou selema na héritier watanabe yango wana natikeli yo nyonso bafleur biso mpe toosepela na place na yo ndenge obotami lelo savourer nyonso ya vie na yo de bonnes choses na ane yo Cédric Kitenge okwa biso ozana ina parmi Amazona na kati ya staff Amazona yeah ngai na kati ya Amazona naza gérant principal na kati ya Amazona à part sa partie technique toza pe na partie commerciale nga munde na giraka ba biloko presque ne surtout wana naza wana et puis la porte est ouverte to sengi bino boya bo visiter boya bokoma boye ba iloko ne biso auto salaka et puis dimanche toza na réunion et puis réunion go sala ma bien parce que ti ba le 21 je crois tozo sala iloko moko boya tozo organiser barbecue quoi pour biso le 21 ya mois oezoya septembre il y a septembre parce que lelo déjà le 31 je crois mois oezoya tozo organiser barbecue oyo ya 5e vitesse c'est ça le maki place na biso wana parce que biso toza na siège toza na congolaise ermususu okoyeba te mais toza na municipal ya Rangel soko yena Rangel on tuni kashi congolaise mututu ayebi congolaise otuni place nini bijou seulement nazali bakolakisa yo oye toza na siège na biso zana bien structuré toza na barbecue kala troté tozo sala pona ka héritier watanabe et pas année passée gouverne a passé biso espace et puis a passé sous confiance sur tour sous tout ça la seule comme donc tozo sala kaka pona promouvoir merci vraiment Terre Boteti pourquoi bisa biso comment moni organisation ya fête ya lelo ndini ezokendele pona héritier ndenga wuti ko baksa sous une année de plus na âge. Félicitations à tous les organisateurs bampaka bakolo bakulutu oyo baorganisaki fête na kombo ya la team Wata. Félicitations na bango musala esalemi makasi kitoko fête ezoleka pepele makambo nyonso eza pepele toza awa toza bagroupe nde tosangani awa bastaff ebele nde toza awa de kabinda kunene lelo nde tosangani mpona anniversaire ya boss na biso la Totorina moto na tembe l'homme le plus compliqué du monde toza mpona ye babiso bao toza basoda ya AMJ toza représenté à AMJ, cela veut dire Amazona. Merci beaucoup. Pour comprendre, pour solliciter Amazona, Nasuka Fossi Saladona City, Bijou Seleman, responsable de la base de AMJ. Donc, tu es pour présenter AMJ Lelo Nakati, il y a Bana Nyonso à la team. Pour AMJ, Azaraka, non seulement pour la team Wata, mais AMJ, c'est une grande compagnie. AMG, c'est une compagnie, oza ko aider, pe ko sunga bat, oyo bazana posa ya aide. AMG, ça ko aider bateau bazana besoin ko la métier. AMG, ça ko aider bateau bazana besoin ba aider bango na ba soutien. AMG, ça ko sunga bango. AMG, c'est une compagnie. En dehors, il y a la team Wata. Na kati ya la team Wata, AMJ est parmi les staff Oyo ya Luanda Oyo et soutenaka la boss la Totorina héritier Watanabe. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci vraiment na balandito angola ultime heure abini moboti koyoka Bijou Seleman ndeni a félicité batutu o balandaki bango ana kati ya anniversaire ya héritier Watanabe to tu komona pantina dripe a félicité pe a bengi lisusu batu boya vraiment ebele AMJ eza société o efungami et pas ya Bijou Seleman non. Oui. OK, AMG fungami pas Bijou Seleman mams nanga moko. Babi to continue na kati ingénieur tout de bravo to continue ko toujours ba interview. Dia Bijou Kinwani les fous de Wata. Naza bon dia, naza fou de Wata, naza beret rouge, les amis de Wata. De naza sur la team Wata, donc nous sokanga.
Ok, Bijou Kinwani, amo pona organisation ya la team ya anniversaire ya Héritier Watanabe nini elekeli. Comment fait elekeli? Vraiment, je tourne vraiment taillé bravo, vraiment. Ils ont pas téléspectateur yangola ultima hora balinga ba fête ya Héritier Watanabe leki comment na kati ya Kibogolo ana Luanda. Mais ils ont témoin na biso, ils sont journalistes. Ah mais oui, est-ce que bayoka yo? Bayoka yo mo le fou de Wata Bijou Kinwani alobela concernant fête. Bon on dit mayo ko le kanga ipo ngana ba lo banga na fanatique mais yo za journaliste. C'est fanatique non ya parce que la kaka. Donc fête leki kitoko ne lentaka tiero to na ambiance to lia to mela to tina kati to lia to mela donc et ça les manante un mot pour Héritier Watanabe na ndenga otoko kusambula joyeux anniversaire ba longévité nzamba batela ena famille na ye papa social nzamba bakise bele po ya kaba mingi donc nzamba bakisa pena ba amo pona bato ba uti ba province ba ye aka pona ko sangana bino na kati anniversaire si Beret Rouge ya Wambo. Tous bango, tous les amis de Kitambo, donc la délégation est tellement belle, moi autant que bango n'y est vraiment ils Staff Angola, kaka Mobimba. Staff Angola, les amis de Wata, Beret Rouge, fanatiques tout héritier Watanabe puis Amazon. Ah voilà, MJ, Amazon il y a Bijou Seleman. Donc c'est belle, tellement belle donc. Ok, merci Bijou. C'est fait. Un mot pour notre site Angola Ultima Hora. Number 1. Ah, merci vraiment le bien un grand mot, number 1. Tukuta un peu na bastar na biso mboka Roxana. Comment tu avais à festa do anniversário do Héritier Watanabe? Sendo sincera, estou a gostar muito, bem dizer. Amei da organização, a festa foi muito bem, eu estou indo muito bem. Epa, gostei muito, amei. Ah, muito bem, muito obrigada. Yeah. Babi toujours na ba Beret Rouge ya Wambo, ka bato ba kambela biso ba Beret Rouge ya Wambo. Boa noite champion Zeif. Bonne noite maman. Bonne santé arrivé na yo. Santé bien grâce à Dieu, vraiment totalement. Comme bien à Luanda. Comme bien à Luanda, vraiment grâce à Nzambe. OK. Faites ce moment ngo les kandé ni na organisation nango. Vraiment merci beaucoup na parla faites vraiment ça va vraiment. Toujours ces là bazan na kati bazolia bazomela musique ezobeta vraiment bazo souhaiter bon anniversaire à président Sowata à partir de Kinshasa kuna. Donc faites ça penda à gogo donc mutunyo ça dans l'ambiance n'est vraiment ndenge alingi vomezala. Merci champion. Merci beaucoup. Ah nampanza bomoni Alvej la Pulga ah mupanze to moni Gela Wata na Magali Belako papa bon Arnaud cellulaire bon to moni abaza ba Beret Rouge ba représenter ba Beret Rouge ya kati ya Luanda Alvej la Pulga pour l'anniversaire Wata organisation monezo kende poto mona ko libosa porte. Ouais, anniversaire à Mokonzambo réseau déroulé vraiment très bien. Ma réunion saison les gars Pepele, les seuls artistes Oyo Azalate, ba fanatique naé comme biso ba Oyo, to défendre kaé, peut to fêter anniversaire naé dans le calme. N'importe. Bon, c'est nazaki na porte ezalaika qui était secrétaire général ya ba Beret Rouge. A comment gagner sécurité? Na comment sécurité té organisation et mataki moi niveau. To sangana kina ba mikolo na biso sko batalaki par rapport babi Alvej la Pulga yonde faut ça la liste ya ba mikolo na ba Beret Rouge donc nazalaki wana ka comme kokoti sabandeko o bazalaki na ba invitation te mais ngana yebi état que secrétaire na yebi tous les membres o to sakana bango donc tanga ye azan invitation te na place ba compliqué ngana da na liste na yebi o ya biso akokota. Donc rôle nanga zaleka ya ngwana. OK, merci Alvej. Gela Wata bonne santé. Santé nanga ngolo kapote nzambe mokonzi abatela nga batela Magali Belako c'est bien. Gela Wata pour la commémoration et anniversaire à Héritier Watanabe un mot pour nous. Parce que Magali Belako a dit que na za no pemeni. Pour na yebi que le za obeba. Tala ngola ndenge ningani. En tout cas merci minga parce que mokonzi mboka pe ozala yebi que le ya danger pour bo fete na masaro.
Je les bien. Rafati, en tout cas, mes condoléances à la famille biologique qui a DJ Rafat, la Côte d'Ivoire. On a dit que pour dire que la Côte d'Ivoire, donc ensemble, tous les ensemble. Parce que bravo à l'ingami classe, les magali bureau à l'ingami classe, na bas du étage à l'ingami classe, il y a un moni, et c'est la raison pour dire que Saro, na gloire vraiment, après ça comme makam. Pour Watabi que le fait en tout cas, na mi on le bâti parce que bravo, alors peut ça derrière makambo. Pour l'organisation et l'anniversaire, on a 4 mois, on a des maisons qui sont bien. Au participant, on a 4 organisations. Oh, on a des bérets rouges et un droit. Il y a bérets rouges. Il y a des disciplinaires, chef. Il y a bérets rouges. Il y a des bérets rouges. Makamouza, Galibé, Ropes, Makamou. Il y a Ngandeko, il y a Moisi, il y a Pembe, Bita. À Otalangambe, match bien. Parce que nous avons il y a Gantsera Magali Belako, nous avons Pierrette, nous avons Badjetage, donc c'est que famille sacrée. Merci vraiment Galo. Magali Belako, un mot pour l'organisation et la fête à Héritier Watanabe. Il y a un rappel dans la mine au Lobaté. Souhaitez joyeux anniversaire. Non, souhaitez Kamo Konzambo Kaba joyeux anniversaire. Pour le titre Sanganyawa, nous avons la grâce naïe pour Mbotama Naizaki Lobi. Nous avons organisé les lots dans les belles pendant le Lobaté. À ce que la Nabino Makastaka, bravo. Un mot pour la site Nabiso Angola Ultima Hora. Angola utima Angola la linga bino mingi parce que yo moko mo sa pembe na lo fort o sala magali bela ko ye donc yo na donc bérets rouge magali bela ko ye alela héritier Watanabe makasa lela fort donc otaza ma ba joyeux anniversaire pour na ye na pesika quand on moko mo na linga mingi Pierrette Lula nono makengo bita musiteke ba merci Magali. Un mot pour l'organisation et la fête ndenge zolekela. Ouais, El Bossona bi merci pour l'organisation, pour la tata Kiboko, merci nenga pesi biso place kitoko boye. Bravo, na sepeli pe na musane osa musa kitoko, Héritier Watanabe petit noir no cellulaire na pesi merci na famille Bondongo, na pesi merci na Yabitu, abotela biso Héritier mobile kitoko. Aimba musique intelligent, merci na famille Watanabe, na pesi merci na Bérets Rouge, merci Amazona Bijou Selemani, merci na Junior Paka, merci na Ngamoko. Merci na Yomoko Sileni, molobeli na biso ya Luanda, merci na ingénieur Mubi. Merci na site na biso Angola Ultima Hora. Merci na site ya biso Ultima Hora. Bravo, toujours canon. OK, merci à vous tous. Chikito Galia, nous pour ça mamuke boye dans la caméra. Chikito, bon arrivé na yo izandenia. Et arrivé na vraiment tous qui pena sous Covid ya makambo Héritier Watanabe anniversaire na ye. Oti pena wambo toye pena otopesa ka makambo ndenge zalaka. Donc ça makambo matro. Donc ngana za relationniste ya Bérets Rouge ya wambo. Donc ceux qui n'atikala que l'ingénieur za moi passe donc ba ya ba singate photos za la to sala ndenge kendaka. On a sepeli ya trop ya boya mbina bino liboso ndebo ya bibi sope et ça liboso bien. Donc on sepeli ya trop vraiment. OK, merci. Par rapport à l'organisation à Nakati Luanda, monezo kendeni Nakati a fête ya lelo. Et donc il nous sepena to sepena on équipe ma kitoko. OK, merci. Ya kitoko makasa. Molis sur Mekano nous a expliqué sur la stratégie nous oyo ba yebe ko ça pour te soirée ya lelo ezala na réussite. Bonne nuit Molis. Ouais, bonne nuit. Ouais, lo alboso na pesa na nzambe merci na ninga sali mutu mo azokite elo mo mabe salamite. Après na pesi mbote na boss la vérité Watanabe. Merci mingi na pesi pesu mbote na ngala ba merci pena na ba fan club nyonso ba e o tu ba uti ba province ba o ba uti wambu. Bérets Rouge à Wambu, na pesi sous merci na présent de Sika Bouchepot une organisation, Mandela Weston, maman Sido le guide, maman président, pourquoi pas Isambo Kassave Lopez, merci pena, na ba Bérets Rouge nyonso pena, na ba fan club ya ba Jibe Bazalaki a faire, ya ba artiste belé Bazalaki na pesi bino pena merci maka. Na o nyo na boye, na ndenge to vana bino, donc faites venir le kitoko. Molicho, félicitations parce que tout le monde vraiment réussit 100%. Mais là, on a une idée d'origine. Il y a loko bosali lelo anivia Héritier Watanabe nani o abimisango. Bon, il y a mon leader Héritier Watanabe. Chaque année, bah fêtera. Na minute so fêter na Angola, na Paris bah fêter, na Congo Brazzaville bah fêter, Côte d'Ivoire partout, Afrique bah fêter. Donc ça idéologie à la team Wata. Pour ils la penza te pour mon appelé bah leader, azate na mboka bah fêter. Mais na ndenga polémique te mais
héritier Watanabe eza artiste né moi le bar je suis jeune je suis Wata donc marambo pena ba artiste msu bazoya ba jeune donc et ça bien peu mais ça bien basalango donc ça pena bien tout ça tongo tara papa maluko aza awa telara to Enoch Fab Kalinga igenzao moni susu pesi bambote nanga pena ebele na mama Molisho na mama Cécile Loloti Molisho on est ensemble pena donc musala héritier Watanabe tela ba devoir ezalate na mboka bena tongo donc bon ndeza bena sur ti ba 9h 10h nde mambo ezosila. Yeah, merci beaucoup Molisho vraiment. Merci Nandéron Dimaki invitation à Biso Bimalibanda. Na profité na pesa mbote na nga na Cynthia Wapson et Siko Zali. Donc maman na lingio mingi. I love you. Ah Christian Dele basket, Christian Dele basket. Donc le lobo moni nga na basket ite po bo comprendre ra style na lati mais so bo moni basket o jean. Ba basket to ezalaka na ezalaka na mutu moko ko ala tanga. Donc Christian Dele. So wuti potote et pas tout pas que corps présidentiel c'est que awa en Angola Christian Dele donc merci na yo vraiment ça Zico Arsenal non Jaenda JP Latino pourquoi pas Bruno les grands gérants yeah ciao merci na yo mo cerveau monteur réalisateur sage Bonne président Desi. Bon dia déjà. Bon dia toi dia tongo bida talaka bon dia. Et après ça Desi. Est-ce que vous avez pour une organisation et à major na la team Watanabe pour organiser et loco pour la commémoration anniversaire il y a héritier Watanabe. En tout cas anniversaire l'équipe moi toi ti tongo tombe dans 6h40 donc ba toi mais la boîte à paix donc qui beaucoup là tomber na merci la famille de la team Watanabe pas merci la famille de la team Watanabe parabège l'héritier Watanabe mbotama là joyeux anniversaire vous mela goga. Pour la organisation. Merci d'avoir base de la team Wata. Les amis de Wata. Les amis de Wata. Béret rouge. Yawambo. Béret rouge. Yangola Mobimba. Président Gilles Molisho. Maman est ici de l'éguide. Merci à Bijou Séléman. Amazon. Tout et sauf BCBG. Merci à Bango. Maison mère. Des pics. Ferrego. En tout cas, la personne tout merci. Famille qui t'aime la personne merci. En tout cas, merci d'avoir tout. Merci d'avoir joué sur le génie. Bravo, merci. Merci d'avoir tout. Merci à maman Flora da Silva, Aruna Nakat. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Alors, Wata. Comment une finalisation fait vraiment si quoi au moins on est ni pesa biso penza na lo baka de to toloba pona boy bo fokata pona ebi ya munanga na peska ke lelo da danger parce que lelo Magali Belo rappelle nga 10 bouteilles de champagne pour l'héritier Watanabe na posa masara parce que 15 bouteilles de champagne na Cabo na bijou qui noani. Merci hein. To continuer sur qu'on a ministre auto sosko pa jakolia les jeunes to ba pesa biso ba image ya buffet to mona ndeni ni ezokende Cadê?
Sali volu matata. Jaune. Qu'est-ce que c'est que personne? Merci beaucoup, très gentil. Avec Céléman Tobi, après le président des ICA. C'est comme ça. Et nous, c'est la qualité. Et pas un biseau qui bocole, c'est la qualité. Tu sais pas d'expérience. Tu sais pas d'expérience, toi, dans votre tête, tu sais pas d'expérience. Aussi, sur le roi des pics, ça n'a pas été compris dans la case. Bravo! Bravo! On est arrivé à Londres, personnel. Bravo! Et nous sommes là, nous sommes là, alors, c'est là le bas fond sur ma caméra, c'est ma galerie, à la Paris, nous sommes à Londres, c'est la team, moi j'adore. Maintenant, on va rappeler, j'ai été au Nanga de Okola, Omela Bajunda, Okochika la Yomoko,
La bouteille de champagne. La bouteille de champagne, pardon. Il y a Star Nzembe de Balé. Une bouteille de champagne en beret rouge. Alex, Kaleki, Alex, champagne. Simayoti gaye, Simayoti gaye, Simayoti gaye. Simayoti gaye, Simayoti gaye, Simayoti gaye. Yo, Ogochika la Yomoko. Kalate, Ogochika la Yomoko. Kalate, Ogochika la Yomoko. Lepola, on est là bas agenda. Yo, Ogochika la Yomoko. Lepola, on est là Kimbunga. Yo, Ogochika la Yomoko. Tombola, tombola. Tombola, 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 tombola. Papa Manu Tabazwani, Papa Manu Tabazwani. And then I see like a day. You can see like a day. You can see like a day. You can see like a day. Tombola, Papa Manu Tabazwani, Tabazwani. Papa Manu Tabazwani, Tabazwani. Papa Manu Tabazwani, Papa Manu Tabazwani. De Cabello. Banani balela Cabello. Banani balela Mugabe. Banani balela Bashide. Banani balela Balele. Communiqué très important. Ton lingue sugoto souffle dans ma bougie. On a jamais bien le magi champagne. Bon héritier Watanabe. Boutanana présent désir. Pour remettre ça va champagne dans son balamoro. Merci beaucoup à la team. Merci. La température va devoir être nous allons nous calmer. De se calmer. Faites les alarmes. De se calmer. C'est le Manzobi à ça déjà le podium. Mandela Weston à Paradiso. Antonio number 1 Antonio number 1, président des Zika Bouskop. Président Kandé à ça. Président Kandé à ça. Président Kandé. Bijou Selemani à ça. Président Dessus s'il vous plaît. Le temps et l'argent. Botama et l'amour.
La famille, la team Wata, avec la ouverture, a dit toi qui tourne à la champagne. Maman comprend la famille, la team Wata. Maman comprend la famille, la team Wata. Toi qui tourne à la champagne, et Zoya, Mato Epela, c'est calomnière de l'artiste. Héritier Watanabe, et de la TV, la Goga, le Mata. Bijou Suleiman nous allons ouvrir la honte. La maison dans ce bel anniversaire, héritier Watanabe. Et nous recevons Passi Kozika Bishkope. Kisiko a 15 ans d'âge, dans le champion de Robert, héritier Watanabe, nous nous pélité. Ce n'est pélité, nous y répète tout dans le monde. Là, au stoner. Bino bolandi fête na msondenge uti fête na biso penza eleki kitoko makasi j'espère que non fête penza ya lelo na kopesa ba merci na ngai pa mams de moi Bijou Selemani babi Bijou Selemani ya Majona nani amta oboya po bomona fête o lelo eleka penza boya na bokaste mingi ya Bijou Selemani po yende muta kumbi yango la ultima hora ana kati na bosente merci à mon vieux Zeis champion Zeis na bosente vient nga moko kade matumona babi que non a uti vraiment wambu ayeka pona commémoration anniversaire ya héritier Watanabe na pesi susu merci sous na batutu bazale ana kati na pesi merci pas Xavier Lopez à partir musique et sikokutami merci sous Miguel Enzo Pedro na pesi susu merci les susu na balandi tout yango la ultima hora o bozala na biso susu ana kati wa compagnie biso na kati anniversaire ya Watanabe babi que non 5h du matin 5h du matin fête na ne silite zo continuer kaka. Mais Angola ultimement je préfère pendant cette émission à partir awa mbote ici c'est pas ma conseil de ma mère mais choucha lumière d'Angola mbote ici merci à ton ingénieur trop de bravo merci na ba concert bande konanga tout bazala na biso ana kati merci sous na balandi tout yangola ultimement hora na bosante bo continuer ko s'abonner toujours na kati site na biso babi bo s'abonner massivement na kati site na bino www.angolaultimahora.com pour ça insulter chaîne na bino moko et quand même pas na ngamoko babi la fraîcheur de la presse len ba au fait wazo pesa penza makambu na kati ya one culture love one culture yanga moko babi succès
mopema succès ya pasi fort et nzambe na ngai o ba problème toujours to continuer toujours merci vraiment to kutani à prochaine occasion bye bye.